Papa Kisolokele, papa Dialungana, papa Diangenda Kontima. Toye liboso na bino na komikitsa nyonso pona ko continuer mateya na biso to sengi bo assister biso afin que nyonso tokolobe utepa na bino oyo ya bino te ebima na monoko na ngai te. Présence na bino na esika oyo ebenga na milimo mabe nyonso ekoki koassiste nga pona kodéranger mateya oyo. Bolata monoko na ngai boloba na kati na ngai. Correction ya bana na bino ekosalisa bango po mokolo wana bazala na esengo. Maloba oyo ekobimezwa place na kati ya mitema ya bana na bino ebota ba fruit d'une de la repentance mitema ya ekenze ekweya na kombo ya vuluzi kimbango. Bopesa solution na ba problème nyonso bazali na yango. Mingi oyo bakolanda biso, mingi bazali kobela, mingi pe bapesa kinga ba requête na bango ya ba problème, ya ba difficulté, ya ba maladie. Papa Kimbangu Nzambe na nguya na yebi ete yo zali na esika oyo ka losambo na ngai pe oyo anola bango bisika nyonso bazwani ba oyo bazoluka mabala opesa bango ba oyo bazoluka bana opesa bango ba oyo bazana kimia te na mabala opesa bango ba oyo babeli obikisa bango ba oyo bazoluka mibali to basi opesa bango ba oyo basali déjà choix kasi ezali choix ya mabe osalisa bango afin que ba se retrouver ba oyo bazana mombongo ezali kokende liboso te ba blocage d'une manière ou d'une autre bazala libéré na kombo vuluzi kimbango na remettre bana na nyonso oyo baza kolela na tango oyo. Seigneur Nzambe oyo tozali kobelela papa Kimbangu omona bango pe oyo anola bango na nguya na yo na remettre bango nyonso na maboko na yo yo yebi bango koleka ngai moko assister bango na remettre mateya ope na maboko na yo ebandeli ti suka o assister biso na kombo ya tata ya mwana pe ya molimo mosantu. Mbote na batu nyonso bazali kolanda biso toye lisusu ko continuer mateya na biso na partie 3 tokozonga lisusu simate pona ko gagner temps. Soki olingi ko comprendre makambo tozali kolobawa il faut banda na vidéo numéro 1 ko banda kaka na vidéo ote pour ko comprendre loko te. Na vidéo numéro 1 tolobeli makambo ebele totiaki accent mingi sur ko se mettre à genoux devant tout le monde alors que loko wana est réservé na Nzambe ye moko ko se prosterner ko zwa honneur nyonso est réservé na Nzambe ye moko. Totangaki ba verset ebele et nazelaki batu ba ko contredire ngai mais namoni batu kutu nde ba ko pesa maboko. Gloire à Dieu. Dans le centre d'accueil la semaine passée nazalaki kuna moi débat pe zalaki sûr qu'on se mettre à genoux devant tout le monde et gloire à Dieu ba oyo bazalaki témoin du vivant ya papa Diangenda Kuntima ba témoignaki que papa Diangenda aboya likambo wana ya kofuka melaka bana na ye parce que kofuka ma ezali adoration. Papa Diangenda boya ki yango alobaki bobo mango rapidement soki bo umeli mikolo ekoya biso tokozala te ekozala difficile pona ko corriger loko wana ba témoin bazali ebele eza mutu moko te epesaki nga joie parce que makambo toza koloba ngo kaka na ba sentiment te baza na sima na biso bazali na kati ya minoko na biso pona kolobela bino bambota na biso. Gloire à Dieu to boakeli pe bango fleur baza pe kolobela bino baza kolobela biso mais biso pe toza na musala o tozali ko sala toujours ya papa Kimbangu mais de l'autre côté tozali pe kolobela toujours papa Kimbangu. Alors boyoka bambuta boyoka pe biso mutu na mutaza na capacité na ye na ko se comparer te na mutu tel mutu na mutaza na mission na ye o yaza ko sala na se mukili oyo. Papa na biso Ezekiel 33 azo sala musala na ye. Papa na biso Daniel Uboya azo sala musala. Donc toza ebele oyo tozali ko sala la papa Kimbangu. Mais ba capacité za ndenge moko te. Ngana ko sala ndenge mama Falo na zo sala te na ko sala ndenge Daniel Uboya azo sala te na ko sala te ndenge papa Ezekiel 33 azo sala ou bien papa
papa na biso Joseph Kikonga. Mutu na mutu azana ba capacité na ye mutu na mutu ayebi esika telemi. Nga nazo sala selo ba capacité na nga. Soki erreur ezali bo corriger nga. Na ko se corriger facilement. Mais soki erreur ezali te to avancer. Donc tozolo bela sirko se mettre à genoux papa diangenda kuntima a telemela ki yango. À genoux ezali pona nzambe. À genoux ezali ko adorer. Alors, il y avait encore une question. Pourquoi papa Kimbango azolo belangote? Nazong sakipe question boye. Pourquoi papa dialungana, papa diangenda, papa kisolokele, tanyon so oyo bavanda kawana, batu bazo fêter le 25 décembre. Batika ki batu ba fêter. Bo fêter na bino. Ye bazo fêter. Mais ayeba kike ezali date ya lukuta. Atika ki batu tamulai. Seulement un jour. A Gangaki, Noël, batu va comprendre que ils ont na date oyame. Nzamba za bongo, Nzambe agisaka mbala moko teneti mutu. Nzamba tikaka mutu libre arbitre. Après, akoya ko sala correction. Et correction wana akoya ko sala ngo yemoko tout comme akoya pe ko utiliser basali na ye. C'est pourquoi bon négliger bisoté. Bon négliger bisoté. Et loko yonga na lobi ya ko se mettre à genoux, nazalaka te, nazalaka na l'église à réveil. Mais soki na ye kolobelango parce que ba yebi singai, ngape na ye ko yebi sabino. Oyoki gloire à Dieu. Oboyi gloire à Dieu. Mais kobo sanate ke Nzambe azo frappé tina 4e génération pour honneur na ye, pour na adoration na ye. Azo frappé juste tina 4e génération. Totanga ki ba verset ebele. Tokozongi lango le sous-souté. Tolobaki famille sainte oyo ezalelo, eza famille sainte oyo ezalaki na likolo. Baye koko ya nde na mokili oyo à cause ya likambo tozolobele ya genou. À cause ya likambo tozolobele ya adoration. À cause ya likambo tozolobele ya kozwa honneur ya mobimba. Oleba se corriger na se ya moi oyo. Ba se corriger te ba continuer même mission na bango wana, même des autres bazalaki na likolo. Na likolo kuna Nzambe ayebisaki bango toka bwana kaka pour respect kota. Na se awa pe Nzambe ayebisi bango toka bwana kaka pour respect ekota. C'est fini. C'est fini. Mutu moko kaka nde abandaki rébellion, Lucifer. Tanga bwakami na se ya moi oyo akomi Satan. A influencé ba ninga na ye nyonso, équipe nyonso wana, famille nyonso etikala ki wana influencé bango. Ba eko séduire parce que Lucifer azalaki esprit. Mais pour a œuvrer bien, il fallait nzoto. Nzoto liboso azwaki ezalaki nyoka. A eko séduire Ève. Ève a séduire mobile na ye Adam. Diable a yebaki ke pona réussir mission na ngai oyo po bato ba honorer nga ba adorer ngai pona sala royaume munene na sala kombo ya munene na mokili oyo il faut na déconnecter mutu na Nzambe yango eloko asalaki epai ya Adam na Ève tango a déconnecter bango na Nzambe azwi mena nzela ya kokota pona kobanda ko evre pona kobanda ko détruire. C'est pourquoi na bisaki bino ezala na kati ya ndaku na yo, ezala na kati ya business na yo, ezala na kati ya famille na bino. Une fois bo abandonner Nzambe, une fois bo tiki parole de Dieu, Satan azwi nzela ya kokota po asala o nyonso akoyi kosala. Adam na Ève Nzambe ayebisaki bango, remplissez la terre, multipliez-vous, bo remplir mokili, bo bota, bo tondisa mokili. Alors, mutu moko ayaki na kombo ya Nimrod. Nimrod, c'est toujours le diable mais na forme mususu. A changé kombo, a na forme mususu. Remarquez une chose, Nzamba ebisi Adam na Ève, boliate. Adam na Ève, diable a séduit bango balié. C'est-à-dire,
ezalaki na deux paroles jumelles, parole ya Nzambe na parole ya Satan. Nzamba la Bibolia te, Satan ya la Bibolia. Deux paroles ya mapasa, timba na nzuzi. Baponi na bango oya Satan, diable a koti assassin. Yango lelo tozomona ba cimetière, tozomona ba corbière, tozomona bato bazokufa, tozomona banzala, ba guerre, bambasu, makambo ebele ya mabe koti à partir ya désobéissance ya Dana Ève. Pourquoi? Parce que batika ki liloba ya Nzambe. Natan wana ba parole ezalaki ekomaki mibale ya Satan na ya Nzambe. Nzamba la Bibolia te, Satan la Bibolia, timba na nzuzi. Deux paroles ya mapasa. Oponi nini? Diable a changé stratégie. Aye na forme mosusu ya kom amipesi kombo Nimrod. Nimrod elingi kolakisa rebelle. C'est le même rebelle a changé ma forme. Avant là nous akoma Nimrod akoma ki Caïn. Voilà. Donc a quitté corps ya nyoka a kozwa corps ya Caïn. Caïn azalaki li passe na Abel. Jour ya adoration, Nzambe a agréé offrande ya Abel a boyi ya Caïn. Parce que ya Caïn ezalaki selon plan na yé, selon modèle na yé. Mais Abel ezalaki selon les plans et les modèles de Dieu. C'est pourquoi Nzambe tango kiti a approuvé Abel, a boyi oyo ya Caïn. Caïn a bomine de connaître Abel à cause de la jalousie. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Une fois aux la papa qui m'bang. Une fois aux papa qui m'bang maboko. Bato mususu bazo sepelate. Ba jaloux bako bima. Bako koma ko combattre yo. Soko oyebisi batu ke non, omoni papa wana azo violer bana bato amike. Ole bakanga papa wana ba bengana ye, bako bengana yonde muto fundi. Ba protocole wana bazo yiba na ba entrepôt. Ole ba bengana ba protocole wana obi ba benga bango, ba corriger bango, bako bengana yonde muto fundi. Ndenge biso tozolo baboye, tozo pesa lumière. Ba jaloux babimi ebele. Bango wana nde ba Caïn, ba Satan. Bako linga jamais muta salelo kwa malamu pona Nzambe. Bako combattre yo, bako combattre ngai me bako longa biso te. Parce que na ebisaki bino la fois passée mutuna na monanga te. Oyo bo monaka wana eza na ngonga te. Même moi sinanga na ndaku na monanga te. Bana nanga pe nanu ba monanga te. Sikoyo yo ozo combattre nini? Ozo combattre mu pepe. Wana eza ngate. Otelinga poison, mais wana eza la ngate. Nga mutuna na monanga ite. Voilà. Donc tango bandi ko sala ka keloko malamu bako combattre yo, bako ina yo, bako boa kelo ba mbasu, bako créer lo ba problème, bako tchelo ba poison. Botelinga basi combien na liboso? Ebele. Botelinga basi ebele ya mwindu, ya pembe, ya minene, ya mike, na ba oyo balati ba chubu, soki ba chubu, soki eloko wana buchu. Balati ba buchu. Kimbangis tazola ta buchu. Honte à vous. Mais n'habitez quelle sorte ya bato. Bon, comment pianga mutu passe nazo comprendre te. Première fois la moni bato marque oyo. Première fois. Yama papa diangenda lobaka ke bana na ye 80 et quelques pourcents bazana au Libanda. Est-ce que si bakoti ou bien bazana au Libanda? Je crois que bazana au Libanda. Parce que ma kamboyo bato bazo sala on dirait eza compagnie on dirait église te. Bazolo mais bazolo kate net biso boy tozolo baboye mutatali ka boya zappé. Ako préférer que notala na ye Koffi Olomide atala na ye théâtre na TikTok atala na ye émission moko boye ya mokili. Ole a s'intéresser na makambo ya Nzambe oyo ekosalisa ye ekosalisa âme na ye. Donc ce n'est pas normal moi na mwasi ya Nzambe alati buchu azana mabele ya mike atie biloko oyo soki buchu ya mabele ekomi ya minene poto kende nango wapi poto lia ou bien to sala nini to ebite bozo séduire batu jour wana bakolakisa yo mibali nyonso yo lala na bango
Okoka mwangana yebite o na yebiete na yebika koyo te. Oyo lataka butu ya lulaka yo. Asala kango na motema. Jésus alobia soki otali mwasi olulie eza neti osaline de Jacob. Mutu akoti hotel a bénéficié makambo ebele. Mais yo kotala ya pamba boy bokokani. Ça ne sert à rien. Lobi tokotika mokili oyo. Nangai na bino to sala effort, to se comporter malamu liboso ya Nzambe. Kaye ayokeli ndeko na ye jalousie. Satana alati nzoto ya Kaye lelo azako ya ko combattre ba Abel, azo combattre bato bazo pesa Nzambe maboko, azo combattre bato bazo sala makambo ya malamu. Bako tindela biso basi, bako piéger biso na ba audio, bako sala nyonso balingi. Mais suka na biso ezali na tumpa kalate. Na ba ajo to komi nango, isa ba ajo photo bando raisonner. Lobi to kotika mokili. Donc Satan a changé ma forme. Aïe comme nyoka. Après aïe comme Caïn. Abomine de konaye Abel à cause de la jalousie. Après aïe comme Nimrod. Toujours rébellion. To le bela ki ango to kozonge lango susute, mais comme résumé à moké. Nimrod aïe baki kenzamba lobaki. Remplissez la terre et multipliez-vous. Nzambe bisaki kaye ba remplir la terre, ba multiplier, ba se multiplier na mokili. Mokili tonda. C'était ça les plans et les modèles de Dieu. Nimrod tangwaya le dit jamais. Pourquoi vous remplir mokili? Pourquoi vous multiplier, vous se multiplier, vous allez belé? Bisonio se faut qu'à tous à la nakatia. Immeuble moko, gratte-ciel moko ya moulaï, to vanda bisono sur la carte, c'est ça l'amour. Hein? La Bible dit, aimez-vous les uns les autres. Mais pourquoi il faut tout kabwana, tout remplir la terre, moussou sazak ake na Gabon, moussou ake na Congo, moussou ake na France. Faut tous à la bisonio, c'est si comme encore. Et ça là qui idée à malamu. Mais ce n'était pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu n'attend pas qui multipliez, vous remplissez la terre. Satan y est déconnecté batuna Nzambe. Et ça qui des paroles jumelles, des paroles yamapasa, Timbana Nzuzi, Mbona Mpia. Nzamba lobi remplissez la terre, multipliez-vous. Nimrod d'ailleurs lobi non. Pourquoi? A telemeli Nzambe. Babani kotonga immeuble na bango ou gratte-ciel na bango ya moulai ya kitoko, batu bazobete la bango maboko. Nimrod a sali succès. Ba journaliste pe ba ye. Balobi omoni ozana ida malamu ba pesi Nimrod di triompher Nzamba silikaki etango bazalaki kotonga Nzamba zotala bango kaka boye Nzamba kitaki mbala moko te po agir. Non, ce n'est pas la manière de Dieu de travailler. Nzamba tikaka mutu avancer mais azo zelo na kwe moko boye. Bazalai koyemba banzembo banzambia mais silwa nzambe tout ça. Mais bazalai qui en dehors de la volonté en Nzambe. C'est ça rendre un service en dehors de sa volonté. Oko quand zo sala eloko moko ya malamu. Oko quand ta nzamba zo sepela na eloko zo sala. Po omoni silence ya Nzambe. Mais nzamba zo zelo na kwen moko boye. Jeune homme kota boîte de nuit. Maman, kota ka boîte de nuit. Là, taka butu. Vimbi sama belle. Sala ki numba. Tene na plage. Tala batami takala. Violer no bana. Bana mike. Tiala no batu ba poison. Sala no makamunyo soana. Kendaka no nkamba na ventille. Pona koluka mibali o ba utaka poto. Pona ko séduire bango kolia bango mbongo. Comme les habitudes, et là on va résoudre ça la matin. Il y a un continuer. Avancer, avancer. Mais pardon. Koku fate. Pardon à Seigneur, pardon, koku fate. Salanyon, somo qui les ont sala, iban entrepôt. Yoka sentiment tant bazo fou kamela yo, tant bazo adoré yo. Avertissement, puis jugement.
Ce que yoka quitté, peut-être que nous avons la chance. Mais ndengo yo kinga déjà que kofuka mezali adoration et puis ça réservé dans Nzambe yemoko. Ozali suna pardon te. Finga ngai bino ba journaliste bo finga papa kimbangu. Bo finga batu nyonso bolingi. Bo critiquer. Bo tindela biso basi. Bo sala nyonso bolingi mais bo kufate pardon. Na sengi bino pardon bo kufate. Tindumba la yo wane la tinzoto. Continuez. Pendant que Bamsou va faire l'effort, va se libérer. Mais yo zo demeurer. Koko taba boîte de nuit, kobina musique ya mokili. Continuez. Salango. Mais koku fate. Pardon, koku fate. Parce que mukolo kokufa, ozala sans pardon. Excusez ozala te. Nzamba salisa biso peut se comporter malamu na se ya moi oyo. Pendant que Mimiro dazo avancé, immeuble zo avancé, batu bazo applaudir lié. Mais Nzambe alaki silencieux. Un jour tokolobelango le mystère d'un Dieu silencieux. Nzamba tika kana mutu avancé, libre arbitre. Mais kokufate s'il vous plaît. Na minute on azolo baboy, ngaba lakisanga en fer. Balakisanga ya en fer na mona même batu na biso ya famille. Et là, on a-t-il le trouble la ganga? Kaka papa makolongulu. Parce que au moins, il y a témoignage dans la salle, na kolo ba makamnyo sauté. Sokit na lobby, ba église de Belé ko panzana, ba famille et ko panzana même yanga moko. Donc, tout se comporter malam tant que tozana sa mokilio. Et ça entre parenthèses. Nimiro dazo évoluer, bazo commisser, bazo yembele, ba pesi même trophée. Vanité de vanité. Et tango nzamba sololi na banzambe. Bozo monate muto nengazo évoluer. Banzambe bayokani. Allons, descendons, confondons-les. Tozonge langote tolobaki yango na vidéo oeleki. Banzambe au pluriel balobi allons, descendons, confondons-les. Nzambe moko te banzambe tolobela ki yango déjà na vidéo eleki tant que zo bisamilo ke banzambe bazambi satu nzambe alaka moko te ndenge mindele bakosi biso boye bisanga mena banzambe wana banani oyo bazoloba allons descendons confondons-les na création aussi to mona ki multitude ya banzambe faisons au pluriel na Genèse 18 to moni batuni satu baye okutanana Abraham. C'est pourquoi Jésus tangaloba qui baptisait les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ça qui a raison. Baptême ezali au nom de Jésus kakate. Banzambe bazali misatu. Okoko mathématique na yo olati sango bilamba et dimi kitoko meyeba ki bazala kaka misatu. Misatu wana nde akomaka mutu moko. Bayokani bakita. Bakiti na désordre baye ko panza gratte-ciel wana naba innocent na tawana ba kufa ba oyo ba même qui na influence numéro die moko te naba bébé na bango ba bota ki sika ba innocent ba kufa ki naba handicapé naba si azemi na minute wana nzamba zalaki suna mawate sans pitié. C'est pourquoi il faut que mon ninga ni pose au tambola naï. Ce que je tambola na moyibi, tant que ya ko kangaye ba ko kangape. Ce que je tambola na ndumba, tant que ba kangiye ba ko kangape yo. Ozo tambola na batu batela ba ma poison, tant que ba ko kanga bango, yo pe ba ko kanga yo parce que ozana bango ensemble. Tala nani ozo tambola naï parce que tant que frappe ezoya. Ezo zwana yo innocent. Ba bébé ba botama ki na tawana bazaba innocent. Bazaba innocent. Basi par exemple moi si ya numéro ou moi si ya batatawana oyo bazale ko tonga temple. Bazala ki ba innocente. Peut-être balandeka mouvement mibali na bango, mais tango frappe yé et ko beta na bango na ba bébé na bango na basi azemi na ba handicapé. Na minute wana nzamba la rasuna mawate. Nzambe il n'est pas à sa bomboté. Oyo ba dosise ozo kelengi.
ozo sucer bombo ozo kelengi nzambe aza bon mais aza bombo te aza pe nzambe akanda aza la Dieu d'amour te apanza Sodome na Gomorrhe na moto na tanga Noé batu bakufa baza ebele na tango ya Moïse nzambe afungula mabele batu badinda bakenda. Il est bon, mais il n'est pas bonbon. Asa bonbon te po yoli akaye bonbon ko Jacques bozo sakana. Boye ben nzambe na phase où il y a Dieu et amour. Nenge mindele ba présenter bino. Mais Dieu, il est aussi un fait dévorant. Faites attention. Sakana na tata na yo. Sakana na maman na yo. Ko sakana na nzambe te. Nimiro da sakana ki na nzambe azwa leçon. Le do etika l'histoire. Les esprits ne meurent pas. Esprit on est bandi na diable ye moko. Na nzela ya nyoka. Elongwe nzela nyoka ekomi na nzela ya Kayen. Elongwe na nzela ya Kayen ekomi na nzela Nimrod. Après kolongwa na nzela Nimrod ezo continuer ti lelo. À un moment donné eyaki kolata tata moko na kombo ya John Morgan. Mukolo ya bato moko ya munene oyo basala ki na tawana na 1912. Kombo nango ezalaki Titanic. Titanic ezalaki bato moko incomparable na tawana. Muta koke ko sala face na Titanic te. Titanic ezalaki bato oyo etongamaki na ba matériaux durables, na ba matériaux de luxe. Titanic ezalaki les plus bateaux ya munene ya kitoko na tawana. Bateau moko te ko sala comparaison na Titanic. Titanic ezalaki divisé en 3 parties. Première place ezalaki ordinaire. Deuxième place ezalaki standard. Troisième place ezalaki VIP. Jéjeki, na bengi bino 3 fois. Dieu est parfait en 3. Jéjeki. Bosali concert eza malamu. Mais bokaboli batu pour quelle raison? Batu ya ordinaire, c'est-à-dire ba pauvre, ba ofuta soki 15 000 francs. Partie standard, bah on va dans la partie standard, c'est-à-dire hein, bah moyen normal, $50. Partie VIP, $100. Wana ba grand patron, ba baron. Nazoro bisabino que ce n'est pas les plans et les modèles de Dieu. Ça c'est Satan, Lucifer, c'est le même esprit. Pourquoi qu'on séparer les pauvres, les moyens, les riches? Pour quelle raison? Ba fouta koto 15 000, ba moins, ba fouti $50, côté kuna $100. Na Congo, mouta foutelo $100. Ça c'est maltraiter les gens. Tangu bino, bozwa ki inspiration banzembo na bino wana. Bo futela ki yango mbongo epa nzambe batu mena po baya koyoka bino bayoka banzembo inspiré o nzamba pesa il faut bafuta ba $100 bafuta ba $50 bafuta ba 15 000 francs nazalaki na Congo batu bazana posa ya kokota mais bazana mbongo te bazolela ebele baye kolelelanga na bisi bango soke zalaki selon les plans et les modèles de Dieu na ngana futela bino tout. Mais eloko ngana moni ezali en dehors ya volonté ya Nzambe na koki jamais ko futela mutu. Bokoloba o papa kianga nazali d'accord. Un jour to côté ya la volonté parfaite et la volonté permissive. Nzambe azana ba volonté mibale. Soki bo serrer trop, bo insister trop, akotika bino bosala. Mais il n'est pas là. Il n'est pas là. Yem tatininga lelo na yo yebisa pe bino. Titanic ezalaki divisé en 3 parties. Jéjeki concert na bino eza divisé en 3 parties. Mobola akokota ndenge nini po aya koyoka banzembo inspiré ya Nzambe. 15 000 francs. Na kisasa mutazoluka kaka 500 francs ya pamba.
poisson bamikata melama ya lala. Bino bo bimise 15 000 francs. Mbongo ngo pe tango ekobima eske ekokende la nkamba ou bien ekokota la ba poche na bino ou bien ekosala nini. Maman moko ayebisinga oyo eza mpo na salle, c'est bien. Mais soki boza na mbongo akoluwe salle te. Botika. Botika. Et puis, bozo sala yango na salle oyo eza na centre d'accueil. Kombo nango na bosani. Eza salle ya lingomba. Ba instrument bozalaka nango déjà. Siko mbongo ya nini po batu bakota. Pardon, nako makamsu na komo comprendre ma bé. Na komo comprendre makamsu, nazo comprendre te. Inspiration bozui gratuite. Pour batu ba ko yoka ba inspiration il faut ba futa mbongo. Ça c'est l'imitation du christianisme. Ça c'est l'imitation ya mokili. Toluki église. Hein? Toluki mokili na libanda metoyeko kutango na kati église. Wana tozo imiter batu ya mokili. Tozo imiter batu ba groupe de prière ndenge basalaka. Nous avons un centre d'accueil, même un groupe de prière, ils ont posé la question. Parce que nous avons une église à réveil. Ils ont contacté sur la monnaie de Kimbangiste. Oh, mais bino peut pas commis, ils ont seka. Honte à vous. Combo Yanzambe, musique Yanzambe, bokogi ko commercialiser en côté. Na Bible, toza na ba chorale. Na Bible, toza na David Moyembi ya monene. To mona te choral moko bafuti simbongo po batu bakota. To mona te David po ayemba banzembo inspiré, il faut batu bafuta mbongo. To mona makambo wana te kaka lelo ndeko salama. Dieu ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Yonde mtozo changer, nzambe te. Honte à vous. Titanic ezalaki divisé na 3 places. Binope bo divisé na 3 places. Ba pauvre, ba moyen, na ba riche. Maintenant, on a vendu na place ya VIP wana. A foutu $100 ou bien ba foutu les $100. Tant azota la batu ya ba pauvre ba foutu ba 15 000 francs kuna. Est-ce que vous savez lo les autres na mitema? Ça c'est humilier les gens. Nazota ne critique moko. Nazota ne critique moko. Oh oui, le Seigneur votre Dieu est le plus grand des dieux. Le Seigneur votre Dieu est le plus grand des dieux. C'est pourquoi tu as dit que même quand tu as Nzambe, mais tu as un niveau d'adoration, tu as un rang d'adoration. Ah, balobi, le Seigneur votre Dieu est le plus grand des dieux. Donc, Nzambe azali likolo na biso nyonso azali le plus grand. Oui, le Seigneur votre Dieu est le plus grand des dieux et le plus grand des seigneurs. Il est le Dieu grand, puissant et terrible. Il ne fait pas de différence entre les gens et il ne se laisse pas acheter par des cadeaux. Il prend la défense des orphelins et des veuves. Il montre son amour pour les étrangers installés chez vous en leur donnant de la nourriture et des vêtements. Vous aussi aimez donc les étrangers, car vous avez été des étrangers en Égypte. Il ne fait pas de différence entre les gens, mais à défendre les orphelins, à défendre les veuves. N'est-ce pas défendre les orphelins, défendre les veuves, défendre les pauvres. Oh, bah, mbongo te akokota. Pour ba yoka musique inspirée. Pourquoi bokaboli? Mwana ya Nzambe biso nyonso ndenge tozana tozabana ya Nzambe toza ndenge moko toza na niveau moko. Ezalo uti Canada, ezalo uti France, ezalo uti États-Unis, biso nyonso tozali bana ya Nzambe. Na oya uti na mbandaka ina baliniere, na oya uti na Tumbe ou bien na kota batetela na Loja, mususa uti na Kasai, mususa uti na Bandundu na Équateur, baina banzela masuwa. Biso tena banzela avion, biso tolati bien, bango balati bien te, biso tozana ba moyen, bango basana ba moyen te, mais tozali biso nyonso ndenge moko. S'il faut ba pesa biso ba chambre, bako pesa biso, bako pesa pe bango ba chambre na ba Choko, bako pesa pe bango ba chambre na Londres, bako pesa pe bango ba chambre na Kendolo, bako pesa bango ba chambre na Belgique. Mais ça me fait mal. Batu balaka na ba baliniere, balaka na ba école, négligé. Bazo violé bango pe kuna
nga soki na enkamba navandaka langa na ba pauvre navandaka langa na bato wana bato ba comprendre nga te pourquoi parce que dans kamba to kitaka nzambe ndazwa azala likolo kamba eza place ya tapage te centre dake eza place ya tapage te biso nyonso tozali bana ya nzambe oyo awuti na baliniere kuna na bandundu soki na équateur aye na nzela masuwa peut-être yende nzambe azomona yo uti France uti Belgique uti Canada peut-être nzambe aomona te nzambe asalaka différence ya bato te eza écriture na tangi yaka koconfondre nga yaka kotelemela nga totala yo donc Titanic ezalaki divisé na 3 parties place ya bapauvre partie ya bapauvre ordinaire na partie ya bamoin riche standard na partie ya babaron ya bariche 3 parties pourquoi seulement 3 toza na tante ya kolobela makambo wana Titanic bateau kitoko ya munene et ba patron de bavandaki na VIP wana batonnerre selon le monde mais mutu ya Titanic bapesa epe trophée ole asuka ne kaka wana azwi orgueil mapapo molimo wana ekoti ye oyo ya numéro ya kaye abandi koserebele na nzambe na kati ya Titanic ambiance ezalaki ya kosakana te ambiance ya kosakana te musique ezobeta de partout kote oyo Kofi kote kuna Wera kote kuna Jibe ambiance ya kosakana te bato nyonso bazobina bazoyemba tata mobimba ye gung kote kuna rebo azoningisa mobambo eyindaki na Titanic grave musique ya kosakana te masanga ya kosakana te biamba ya kosakana te bato bazosepela bazobina bazoyemba nzambe azotala bango kaka boye babosanaki nzambe bato batikali même mitakala na Titanic bazosala nyonso balingaki bato ya kitoko nani oyo bato ekokani na bato nini bajournaliste bavandaka te baye bakutani na John Morgan mokolo ya Titanic babandi ko questionner bato no vraiment formidable tout ça ozwaki de wapi vraiment sikoyo etongami na ba matériaux durables bon bateau yo est-ce que oko comparer ngo na bateau ni na mokili ole a comparer na ba bateau mosusu erreur grave ayeko comparer ngo na bateau ya Noé. Or Titanic salamaki selon les modèles et les plans de John Morgan, mais bateau ya Noé salamaki selon les plans et les modèles de Dieu. Bateau ya Titanic elekaki na kitoko musika na bateau ya Noé et koki même pas ko tellement na bateau ya Noé. Mais na bateau ya Titanic, Dieu n'était pas là. Na bateau ya Noé, Dieu était là. Na bateau ya Titanic, ba baron ba vandaki kuna musique ya luxe, ba symphonie, ba kofi bazoyemba bazo ningisa, re bazo ningisa loketo kuna. Zaiko azo ningisa kuna. Kofi azo ningisa kuna batu nyonso tata mobimba ye, kote kuna pe bazo bina soki modogo nzembo soki magoda musique ya salité bana ya nzambe bazobina musique wana mais c'est triste oh bato ndenge nini musique ya salité ya diabulu bakimbangiste bazobina ngo bazotala yango na ba TikTok na bandaka na bato komona azotala et pas zo se gêner s'il vous plaît. Ambiance ezalaki makasi na Titanic bato bazo ba questionner mokolo ya Titanic John Morgan bato nini ekoki kokokana na Titanic John Morgan lobi
ata bateau moko te na mokili ekoki kokokanga na Titanic. Ni bateau ya Noé ekosala même pas face. D'ailleurs kutu bateau ya Noé tongami na mabaya, tongami na banzete. Na bateau ya Noé, il y avait des animaux, des insectes, des caca, des suites. Nzamba azalaki boye, azongi juste. Bah continuer encore à poser question. Est-ce que bateau na yo un jour il faut dinda la maille? Est-ce que il faut baluka? Est-ce que John Morgan lati Orlando. Alobi même pas Dieu. Azam même pas capable ya ko renverser bateau na ngai, s'il vous plaît. Kimbangu aza capable te ya ko balola même bateau oyo. Alobi ata Nzambe akoka ko balola bateau te, akodindisa ngo na mai te. Nzambe a fâché, mais il y a zalai ko yebate. Bazo continuer ko kende ambiance ya ngona ebisa bino. Tant au monde ozo sala mabe, ozo sala n'importe quoi. Nzambe azo kipe yo te. Oko quand on dirait tout va bien. Oko continuer. Mais Nzambe azo zelo na ko moko boye. John Monga lobi même Nzambe aza capable te ya ko renverser bateau oyo. Bateau oyo eza même pas comparable, même pas na bateau ya Noé. C'est vrai. Bateau ya Noé zalaki nango etongami nango na mabaya. Na bois. Et puis na bateau ya Noé, ba animaux ba laki kuna. Po ba laki deux animaux. Il y a moitié na mobile, moitié na mobile. Ba insecte ba zalaki kuna. Chaque insecte deux bakota ki ba mpese bakota, bangungi bakota. Banyau bakota, bangulu bakota, bameme bakota, bazo sala kaka kuna na kati solo. Mais et salamaki selon le plan et le modèle de Dieu. Moutauti nanzela bandundu, salité, bogocha ekate, mekeba, peut-être azana nzambe, ofingi nzambe. Bateau ya Noé, c'est vrai zalaki comparable était na bateau ya Titanic. Mais dans le bateau de Noé, Dieu était là. C'est ça la différence. Dieu n'est pas dans la beauté, s'il vous plaît. Il y a une écriture dans le proverbe de Zoloba. La beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel, c'est celle qui sera louée. La beauté est vaine. Un jour, tu vas sur les mariages. La beauté est vaine. Dieu n'est pas dans la beauté. Celui qui est dans la beauté, c'est Lucifer, le diable. Ce qui nous a dit que la beauté, Papa Dialunga Nangaya les plus beaux du monde. Parce que par contre, tu vas moutou. Mais tant qu'il y a simple, il y a vilain, il y a écouté moi Dieu n'est pas dans la beauté. Sinon, papa wana ba plus beau du monde. Mais comme Bazalaka na beauté, na katia beauté te, Bazalaka attention na beauté te, Dieu se cache, il se révèle dans la simplicité. La beauté est vaine. Bolanda beauté te. Même temps aux autres moi si kolanda beauté te ou ils ont frappé trop. Parmi les témoignages d'Angana Sali, Basi Mingi Ongana Lingaki a ba beauté extra. Bazali ba sirène. La beauté est vaine. Bah, tu m'as dit beauté Titanic. Bangonio sur ma côte, tu vas bien ambiance, tout ça. Mais bateau à Noé, c'est là qui n'a pas quitté côté. Et c'est là qui n'a pas quitté côté. Et Jésus t'a envoyé pour Botama. Mais à Zambé, il fallait Botama na Saint-Luc, il y a Canada. Il fallait Botama na hôpital minene aux États-Unis. Ou bien à Angleterre. Mais avec le botama neka la place à ma même salité solo. Ah, on a mané. Mais il fallait pour la place moro ya bien, ya lix tout ça. Mais comme Dieu n'est pas dans la beauté, avec le botama na la simplicité. Yango lo gozo échapper ba tulelo bazolanda beauté, bazolanda luxure. Bato bele babali basi ya luxure, babali basi ya ba beauté makasi, babali basi ya bazo frapper ba regard, lelo basuki wapi. Tobo tanga ba kombo, toyebi bango. Dieu se cache, il se révèle dans la simplicité. Bateau ya Noé, qui construit selon les plans et selon les modèles de Dieu.
Mais John Morgan, il y a Titanic, azale koye bate. Dans ce temps d'écriture, moi, on a confirmé ma kamnazoloba. Dans le temps de Genèse 6, verset 13 à 16. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chose, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi. Car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher. Wana nzamba zopesa Noé modèle ya kosala arche. Noé asalaki arche wana na volonté na été na plan na été. Nzambe nda pesa qui est formé apesi un modèle. Ndenge nini okosala yango. Alors dit fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Nzambe azopesa mitindo, azopesa instruction. Ndenge nini arche wana ekozala. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Azopé sa même hauteur et grandeur. Tu feras de l'arche, tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut. Tu établiras une porte sur les côtés de l'arche et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Nzambe azopé sa ordre, mitindo, ndenge nini, arche fouezala. Arche wana, il fallait zalate selon pensée ya Noé. Nzamba azotalisa arche na ye ndenge nini ekozala. Ekozala kaka na modèle, na forme oyo ye moko apesi. Boko yiko sala ngo le contraire te. C'est pourquoi John Morgan ayeba quitté. Ayeba quitté que arche ya Noé et salamaki selon le plan et selon le modèle de Dieu. Maintenant, tant que ça là, quoi? Tant que ça la arche de l'alliance, voilà ce que Moïse, l'Exode 25, verset 40. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, qu'ils m'apportent une offrande. Vous la réservez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Nzamba sa Moïse, aïb sabana Israël va me mêler offrande. Là-bas, oyo yamite mamalam. C'est pourquoi tant que papa qui m'a dit senga bo pesaka nzamba sengaka question na batuna ngam comment nzambe na bino ko yiko sala ko tonga kamba mbala moko te azo senga batu mambo siko ngape question na zongi sakia awa na bible tolongo na nonu kimbango awa na bible pourquoi nzamba azo senga na batu baya na mbongo po basala arche de l'alliance alors kaza capable de sala ngoye moko. Je répète, l'Éternel parla à Moïse et dit, Exode 25 verset 40. Parle aux enfants d'Israël, qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Ils feront une arche de bois d'acacia. Sa longueur sera de 2 coudées et demie, sa largeur d'1 coudée et demie et sa hauteur d'1 coudée et demie. Tu la couvriras d'or pur. Tu la couvriras en dedans et en dehors et tu feras une bordure d'or tout autour. Toi, Moïse, tu verras à ce que le travail soit conforme au modèle que je te montre ici sur la montagne. Dans Baébissi, Moïse a ça la arche de l'alliance, mais arche wana a pesi ndenge modèle ekozala. Aébissi, Moïse, veillez sur le modèle on a pesi yo. Kosala le contraire te. Donc, Nzambe tanga zo sala makamna ya sala kango hasard te, avant Nzamba ordre. A pesa kana modèle. Mutuya Titanic Azul Orlando. Mais il va quitter que bateau à Noé et Zala qui construit selon le plan et le modèle de Dieu. Azul Orlando même il y a aucune musique, il y a aussi la comparaison à bateau à Noé. À quelle musique encore il y a kolobake attendre baza capable était à renverser bateau naï. Ambiance na lobby Zala qui makasi bateau bazo bina bazo yemba re bazo bala loketo alongoli bilamba côté kuna confiance oningisa bangona sindi tata mobimba ye. Côté kuna magodo, ceux qui nini, je m'en fous de ça. Mbalamoko capitaine à Ganga, danger. Sauce. Nous sommes en danger. Allez-y, ma sirène. Batu nyonso calme. Tata Mobimba, Esili, Rebo, musique est sili, côté kuna suki magodo suki nini, calme, donc silence absolu. Batu ba sutuki. Batu gomo chabo.
bango nyonso ba changer ba nzembo ba komi koyemba mon Dieu plus près de toi. Nzamba za pembeni na yo te na minute wana c'est fini trop tard. Atikela ki yo temps oyoka kite tango moni likambo salami. Allez, okomi koyemba banzembo nzambe mon Dieu plus près de toi, plus près de toi, il n'est pas près de toi, c'est Satan qui est près de toi maintenant. Satan na yo ndenge na lobaki kende ba boîte de nuit, sala ki ndumba, sala nyoso lingi, yiba kana yo. Tiala ka ba poison, boîte la ka ba mbasu. Un jour okoyemba mon Dieu plus près de toi. Yemba ka banzembo ya ba mokili ba rebo ba nini tout ça, ba mogodo ba tubu na yo ba nini tout ça, mais un jour okoyemba mon Dieu plus près de toi. Un jour okoyemba silo nzambe. Un jour okoyemba nzambe ame ekozala trop tard. Wana des jours na mbeto hôpital. Ozo trembler. Okomi koyemba banzembo nzambe ekozala trop tard. Eza repentance ya lokuta. Bango nyonso bazalaki mena koyemba banzembo ya nzambe. Échanger mbala moko bakomoyemba banzembo ya nzambe bakomi juste parce que bakomi na danger. Profitez tango zana nu malamu. Salela nzambe tosa nzambe. Kozela te ovanda na mbeto hôpital. Après obanda koyemba banzembo ya nzambe, obanda koluka kotosa nzambe kozala trop tard. Eloko nyonso ezaka na ebandeli ezaka na suka. On ne se manque pas de Dieu. On ne se manque pas de Dieu. Nazotang écriture moko. On ne se manque pas de Dieu. Oyo yo ozo seme yeba ke oko récolter yango. Nzambe basakanaka na ete. On ne se manque pas de Dieu. Avant d'attendre, oui, Galates chapitre 6, verset 7. Nazokene mbango. Ne vous y trompez pas, on ne se manque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Oyo zo kona lelo oko bukango. Soko koni bitabelelo oko buka pe bitabelobi. Soki lelo koni manga oko buka manga lobi. Soki okoni manga ko penser te ko buka avocat. Soko koni lilala ko penser te ke oko buka lilala. C'est pourquoi na bisaka bino tangu lelo ozokona, c'est-à-dire nyonso ozosala ya mabe. Na malamu ozo seme. Un jour et ozala moment ya récolte pour banda ko buka. Maintenant yo osemaki exemple mabe. Maintenant on linge changer pour récolter malamu. Atoke pa papa ki mbango akoyibisoka ke to ko bongisa. Esili ko bongisa wana bazo bongisela yo eloko yo lonaki, il faut récolter yango eza loi ya nature. Oko changer yango te. Au sali kindumba de gauche à droite aux sida. Après au lingi ono au comme le guérison. Te conséquence ya eloko sala ki yé. Nyonso tozo sana mokileza na conséquence. Soit positif, soit négatif. Maintenant, o yozo seme o ko récolter yango. Ya nga na zoloba, ermo ko sali sabato na komi ko raisonner parce que batu lelo ba pasi bazana ngo ba souffrance bazana ngo eza makambo mabe oyo basala na lobi bango nyonso te mais une grande partie bazo récolter lelo. Maintenant tant bazo récolter yo ye o aider mutu ndenge wana ozo bundisa nzambe parce que loi ya nzambe lobi mutu akoni fa buka ye akona ki akomi ko buka yo bandi ko aider ye ozo bundisa nzambe ata batu na biso ya ba famille moko photo tika ka bango. Parce que nyonso yo tozo sala pona bango, ezape makambu ya mabe ebele o basala. Lelo yo bazo récolter. Biso batapoto yo, moko boyo basengi boyo pesi, lobi kuna basengi opesi, lobi kuna mais ozotala bana na oto ozotala mwasi na ote. Lelo soko kufi bana na ona mwasi na yo abandonné complètement. Oyo yo konaki okobuka. Nazotanga critique mususu. Ecclésiaste chapitre 3 verset 1 à 14. Il y a un moment pour tout et un temps pour toute activité sous le soleil. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Il y a un temps pour tout.
Un temps pour naître, un temps pour mourir. Un temps pour rire, un temps pour pleurer. Donc, oyo okoni, yebake, il y a un temps oyo orobuka. Et tant que obando buka, orobuka yo moko. Parce que ngai, nazape na ba récolte nanga o nazo récolter. Maintenant na tika o yanga, na ko aider na récolte na yo. Mais non, mutu na mutu, azwa soin ya récolte na ye. Le reza délige. Mutu na mutazolu kwa mwa nzete moko boy pa diembela pour se sauver. Ngana olu kwa mwa morso nzete na diembela na se sauver ale. Yo ye ngai na ya ko aider yo. O tozo sala lelo eza poto buka lobi. Lelo finga sala nyoso lingi. Comparé même nkamba na fobu. Chola na yo. Mais lobi okobuka. La troisième partie, na suki awa. Nazo continuer quatrième partie. Vulu zikimbangu amo na bino. Atambola na bino, asale la bino, apesa bino yano, na ba problème nyonso bozali na yango. Na kombo ya tata ya mwana, pe ya molimo mosantu.